Ah oui, Yabino Eni Tumba la grande quoi. Merci Mina Bagneso Balanaka émission Bissona. Polémique TV comme partout dans le monde où Oscar se se retrouver. Wane Yabino Eni Tumba la grande. Lelo la même Yabino invité Nabino moi Nabino Lek Nabino. Il s'agit des Prince Babia. Na luké partout pe na Zanae Awa na plateau. Prince, bonjour. Ouais, bonjour maman Bissou. Bonne santé. Ouais, santé ça va par la grâce de Dieu. Nous avons Sarah Makambo. Santé ça bien. Merci Prince, obi que Prince pe ko tala o lati penza babia mobimba do lati penza papa na mobimba. Ah, bon na lifantonné c'est normal hein. Na lifantonné c'est normal. Et puis na banda abana na bana rolo bana pesi ba maman tout bazola nanga Prince Babia na ba papa tout. Hein? Ba yaya et tout, ba frère chéri tout partout dans le monde. Ba tout bazola na Prince Babia. Ça dépend de l'air tout boza, ils en ont pourquoi bonsoir, ils en ont moi et bonjour. Donc OK, merci Prince na présentation na Prince na luki on a tous nos questions mon bouillon na patrouilla qui on est na comme na Prince il paraît que non aux ala qui okenda qui est pas héritier et simbité aux autres tambola bim aux autres tambola comme héritier na qui il paraît que na qui un proteste na on des sali que non héritier a bien na groupe. Bon, question Anna est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Bon, nakolo bandeti ndeni nga pena Prince Babia bato moi bazo barola na biso bayibi que no Prince Babia pena côté ya kofinga na finga raté. Côté pe ya mambotali que no polémique na sala polémique na artiste mode. Nga na yemba na nga bato ni mutu balinga ba kotsa ba confusion par rapport à kombo na nga na za chanteur. Kolongona de la team de Watt ezati ko zali polino nga mona na et puis bato ba setra kaza ke balon te nga mona longwa donc si le place na nga presse pas bezali nga pena ti le place ba presse pas bezali na lo ba ngo pe na tsango te ti le longa so no bina zonga non zonga et continue lo monter parce que na chanteur na yemba et lo monter ko le kanga niveau mais nga mona na longwa parce que na mona ke moi ba futilité moi beaucoup mon côté na kati moi ba complot moko boye donc moi moko boye et on sala que na mérité sur place wana te et on moni Prince Babia na longwa na po peut-être na musubo mona ngo boye biso to zalaka kuna bino boye bité peut-être on ye boye pour sanga pe kendaka mabe Prince Babia bouma nga mo na longwa ba fanatique na nga ba pa na ngile ma ndule maneke de parayebi ba vie na nga orla les Zulu la légende hein PV petit na ye. Donc ayebi vient nga ola ayebi petit na ye na longwa na nga moko na nga système. OK, merci Babia na ba réponse na yo mais Babia balobi yo longwa ki na orchestre héritier parce que c'est ko vision que ne peut pas fali pour yende asali Pierre Tomba papa ya bino. Te bon kolongwa na nga ezate que pona que ne papa fali na PC na mbote. Bonjour papa. Donc bonjour place papa zo la nanga. Et là bon Prince Babia na longwa nanga na fana nanga na palais. Na visa ko koto orchestre papa te. Mais na concert au Tcholeka awa ya parking ya Grand Hotel. Na kendaki na ngai kena na atina ketala nanga concert ya papa kanenge zala. Basengi na mata na podium. Prince Babia mata na podium. Bon na mati papa pesinga micro ça que no bon. Toyo kayo pema soki oyembara solo parce que public ezalaki wana soza musicien to okokate donc na mona ba massa na nga tout bazalaki wana ba massa na nga tout il paraît no revient à la Jogo il passe à la wana ba tout bazalaki wana ba massa na nga ba Chris Kabe ba DJ Shakim ba massa na nga tout ninga ya bandali ya ba rumbu ba ve tout bazalaki ba Chimène Mbala ba ve tout bazalaki pina donc staff mobimba na ninga ba rumbu Brooklyn na bandal c'est Paris bazalaki wana na matina yembi papa yimora yoki mwana aleki na émission alobi ke nga moyena zo mwana na orchestre na ngezate photo betane peut-être plan moko boy abima a propulser ki na ye papa zo comme ça nga leader sans le savoir na ebité yemo mutalinga comme ça nga leader nga ide
parce que ngana ba ki ngana kota na orchestre papa encadré nga ya moni na ebité so pa mona ki capacité ya koyemba na nga so pa mona ki nini na kati na nga mbala mabité yo yemo pena ibisa nga bongo bi prince ba bia pena koyemba pa na kota na orchestre pa na ye aso ba mutu à niveau orchestre té ya mutu ke no approprier ayemba eloko nini ezangi aza déjà leader bino bo mona ngote menga na mona elekeli na nga na batutu bazali na bi naza leader na ndenge abi oza leader donc mwana bima to teka mwana et tout maloba ya yemoro de King Hassel el professeur non lobani. Merci Babi. Nera bengo Babi te mazo réflecter vraiment image ya Babi dans bino balobi bozolanda fali parce que bango baza ba descendre à quartier latin yango biso bozota sera côté fali. Bien sûr parce que papa fallait ça papa travailler na père nanga yemoko baza ba et puis ngapi na sa koko ya quartier latin yemei Koffi Olomide balobi la légende de Koffi Olomide donc biso to ça ba koko na bango. Oui. Travailler na bango biso bakoko netoye ko peut-être bango bakokene biso tozi makambo wana papa biso ba fali un jour pe ba rozala raté biso ba opé comme to rezoira relève wana ke no ba to ba ta la presse babi te pe na so encadrement ya ipupa kanengeza mais pour n'était avant qu'il n'est pas fallu avant qu'il n'ait pas héritier pardon pour nous aviser quand qu'il n'est pas fallu yo qu'il n'est pas héritier pour créer un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Maramuto zalaka na mokili. Donyo so makambo. Na long prince babazala ki a longwa nyo so makambo. Na kene papa fali nyo so makambo. Wana bo rezo ya kamingite nyo so makambo. Yes, absolument. Babi, osa single na osa na studio. Est-ce que maramba bazol non na bosani elo morboy. Il m'a mo bimi ki balobi yo vraiment ozaki ne problème na kati ya pembeni héritier. Ko yano na groupe ye orchestre héritier zaki problème ozaki le quoi apporter ya kozo makambo zaki na groupe ko inventa makambo contre ba musicien. Po yo lingi ba tia proche le quoi papa na babi ye mala ba président quoi. Yo lingi ko yaki na mo autorité mo neti ba considérer quoi pembeni président na. Bon, nga prince Babe na yara na orchestre pour na oyemba. Nga na yara te pour na ba mwana surtout. Ba tutu ba membre tout ya Latin de Wata ba yibi ke prince Babia na yara pour na oyemba. Mututu ayebi. Ba tutu na ba yibi ke prince ba nga o mambo. O kingana fingi kingani, o kingana zotonga kingani, o ba nini boy rien. Nga za so benga prince l'autre lata pembe concert na lati. Prince le répétition. Ngaza ko fanda réunion boto fandi biso réunion ke ba misem sonde ba kinda ba réunion sous par rapport à musu ngaza la na ngate. Nga bando konte nga le plus ti. Nga bando écarter nga, on a vérité. Banda ko écarter nga. Et toi même mutu yemo mutamunda otsanga m'approcher moko. Ezaye moro cause annonce là. Yim tazara ke na otsanga petit nga zala wana. Ba mutu ba mise banda ko écarter nga. Là c'est la vérité. Oh non lo ba vérité. Ba banda ka ko écarter nga. Yemoko héritier wa tagoga yemo mutazaka ba ke non wana petit na ngai mon avis mais ba musicien mususu ba musicien sauf vient na Diego Milito viendra toujours na respect parce que wana za vie sauf Diego Milito donc ba auto batikali pena donc je suis désolé je suis vraiment désolé donc je suis d'un PCP je reste foudré beauté donc il paraît que ça m'a bêté si on attend ba mission on a té c'est que na yebi na nga bango té tout ça là na bango normal mais tout ça temps ya ko solo la té ya ko collaborer té bato na zo temps ya solo na bango Diego Milito je reste foudré c'est tout Babi yo ki image ka ke yone ti yo ka Babi vraiment que le père quoi non mais il a ko yemba nde ko yemba nde tinga savoir faire na ngane mte comme ça na place atako tu po ba série wana pena koyemba ezalaka moi bien telza moi ezalaka na ngona bana na koyenda ebi na yeno ezalaka na voix mais koyemba oroza na voix donc il n'est pas sa formation quoi il formation mais prince ba manena ngoma na minute so koyate so na zongi mabe zero makazi prince bebe moi te koza ma vitesse trop nazala ko koyemba ko to bongo banot sanga ekara bossa peut-être moi maman boy bon on dit ce qu'on a comment yemba boy parce que normalement yemba nga mo pena centre na commander ko yemba pour na sala sous blague te nga sala sous blague te na micro nga so pesinga micro oyo koyoki onzembo ezana sokpe hotel sope ningi nini ba celidion ko to yemba ba Whitney Houston bon
Quand on balobi aux na vitesse trop na vivre. Or que faut que malé pour aux approches à micro. Na malé mais soit na vitesse trop mais prince baba na simba kisi. Nakosi. Bébé Neftali mosa kitoko. Nakosi. Soki na zalaka pressé mais na simba kisi mais prince baba ti lelo na yeba tanda kwa ngangate toujours le sambo. Toujours le sambo Alice Batatu mère na nga yebi. Maman na nga Mireille Sanduku maman ya bana maman Mireille Sanduku ayebi. Babi Randall Sanduku na pese mbote place azar bango tout bayebi ke prince babia lo sambo nde ngai ko sambela na yebi na nganga kisi te papa na nga simbaka kisi te nga moko na yebi te soki na ko simba kisi parce qu'on ne sait jamais. OK, merci prince babia ko sa so mo lo mo o ya yo mo ko orchestre na yo orchestre na nga orchestre lito single na o sali Yeah. Na kindumba na yo oko yako kufa pamba na buzoba na yo oko yako zanga lola na kobwaka bazemi oko yako zanga moana na kobwaka bazemi mama oko yako zanga moana yeah. Oko yako zanga libala mama oko yako zanga mwana. Bravo prince, bravo vraiment. Comment que no prince aboakeli soki pe ki na boakeli mutute na yemi nze monanga ne inspiration na ngeyemba kiango avec le step NG Padre Bobby opium de makambo to yembi yango bongo wana nze monanga liboso nze monanga mibaliza Shera Bominga beba bominga kasina bombanda Sherazane DJ mixe yango ngana lelie a mixe ngande tina triple X yango ngana keye zubulu za balande ngaye ondire na liaki sakala mama ngana sambwe bomengo na ngaye keye mama ngana baby yo mosolo na ngaye pimo kolela na ngaye nzoluwe lele kolela nanga bangonde lich mbeba bominga wabiloko za ya kubomba obiko bimisi penza babia kati na vraiment que son homme repose en paix on taka on za ba fro sko ba rumbe zali vula monene betina boka ba mama bilanga ba sepelie kasi nga moto na vanda kananda kwa kotanga nazwi ba deception ye junior mawete nazwi ba deception ye oyo soni ye ngai na motema bakaka ye ngai na motema bakanga bakadena yonde fungola ye bebe na nga fungola nga na kota bien walibanda na koka na ngai te na koka na ngai te et à la par-ci par-là partout tira moi j'irai yeah. Oh 100% ya balinga yo prometa kingai et pourtant olaka kingai na bomba pardon naboba iba pardon naboba. OK, merci prince Lebson le obi ke na oki esengomo tellement na oki bien makasi yo wana za banzembo na yo moto osombi wana za yanga moko na yibi ma ndambo maile la père o betaka na quartier la terme sous atika ndeti nzembo mo ezoya na vie na nga DVD a utaza ma ka Lebson le loko ya o ya babia le père non to yo ba yo kanana Obalela ngai kalara mama obalela ngai kala mama obalela ngai kala ye oh tu ne connais pas la vie Sandrine Mupende tu ne connais pas la vie Prince Babia tu ne connais pas la vie mama oh mama yo waiza iva ke mokongolo wa mbovongo yo waiza iva ke mokokolo wa mbovongo yo waiza iva ke mokokolo wa mbovongo yo waiza iva ke mokongolo wa mbovongo o waiza iva ke mokongolo wa mbovongo ye kapangala.
Souci nangaye bon te. Père nangaye Eric Tutsi. C'est associé nanga ndoya mama. Singa nangaya lokata mami ya. Yolobaki nanga kozonga okeinde libela. Ngana la tena zela yo kozonga butu nyonso ngana la litese komona ya. Ok, merci. Papa na biso papa Eric tout tapé se mbote na yebike kokoma ata lengo te me bato bakoyebisa ke mwana na Prince Babia apese won mbote donc kanenge zala. Ok, merci Prince Babia loro nini en tout cas non c'est ngana bato ba otala biso bo soutenir mwana bino lek na bino aza mwana ba papa ebele. Aza mwana ba pe belé botikela ka charge pas mutu moko te o lokola ye mikolo aza kuna nde lokwa ena sala ki boende lokwa bango basala ki boende ye na soutenir ye te ba papa ba so zamte na bo soutenir mwana na bino tala botala Prince bo so talika bo moni babia mbala moko mona ka Prince bo ko mona babia ngakuna baya oh moi koli boy Prince là on y okolo ba na là on y ozo regretter dans monde de musique compte tenir comportement papa na blo ba chronique ba chroniqueur ba zika ba internet et là on y ko regretter moi que ça c'est plein dans côté ah bonga pena atala ça m'a bien quoi bonga pena atala na bilonge deti bato ba finga ngana donc na yo kaka mais na mona raté na tala bango te donc na ta finga te po na mona raté na tate ya te po na mona te mais na tala bango te na yo kaka bango te na mona raté et comme raté donc moi na finga ezate et le bala ngo papa la nga fali donc moi to finga ezate po na tala bango de ba ko finga ngana na ton finga bango de ba tala po bango de ba tala ngana tala bango te ngata na ngeza musique mingi quoi moi le mona ba bien mama ye tontika nde bizaleli ya kala na bolingo lizondra mara moto alobi no alo zongisa ye wi moto apesi yo bonjour zongisa ye pe bonjour moto apesi yo gentil komone yuma te moto akabeli yo kobengi mushina te suspense te kadiamona narcisse mayaka Leli obi que Prince vraiment même nga maman ira tumba la grande na Leli et ni tumba la grande à Leli vraiment nga ça voyez qui souci fort alobi oh Leli ba bien que son âme repose en paix na lobi lo basuka ni okio lo ba pa bato ba tala biso. Ouais, le basuka va soutenir moi na bango pour te dire que la musique à Congo vraiment ça trop passé na ndenge kaka ndenge mokili zo tambola mais nyonso makambo Prince Babia donc dans un studio et tout nous se préparer moi kaba moi banzembo kaka avec soutien à papa nanga fali pour pas de cap et puis nazo aza pour moi na 100%. Donc merci au cœur, je vous dois au cœur, Papa Fali. Donc nous soutenir vraiment. Merci beaucoup. Mais Orla les Zoulous, la légende. Babi vient on a venu soutenir petit na papa na Guilema Indou Bozana pour la maman bino Sandrine mo pendeski Beni Samba batu tout kaka. Na lo bara batu tout. Pour baser belé ba soutenir Prince Baba mais bo bakisama sousou. Donc ça l'a bien. Babi les patrons. Papa Nanga Junior Maou était les boss des boss. Surtout il est vraiment donc si m'a toujours après ça ben nazara wana na nga pressé té bo bat musuba ngeno pressé té biso malembe to kokoma vie za étage boya na baba on fizé yo ina fizé ngana zo mat étage na kokoma kaka yo peut-être au moins ngeno o ina fizé no komi yo komi na yo mais ke boko chité po zonge mais nga moyena mat moyena zonga na étage zati po na outil déjà na o mat malembe chaque étape na mona ngeno ah étape eza passe yo be étape anto bien monter tant ozongo monde que eza so passe au bandela c'est ça. Ok merci Babi est-ce que ko pesa numéro à tel bazara passion ba yoka po eza bo yoka eza boko nabi ke bolinga bo tsala nga mo ba ka confusion ba mission mususu mais to yebiti nindi royimba po ya rumba moko boye rumba wana na yembi yango na ba 5-6 maïla bato belé na tie maïla ya papa nanga Pepe Kale Kofi Olomide papa Wemba na Tabulay
4 maïle na au sanction na nzembo moko de faux à mutu za na mémoire boye bozara boyo ke bimaka peut-être un jour. Ok, merci Prince Babi. On peut s'en téléphone bateau balanda biso. Numéro n'a plus 243 90 20 31 579 de plus 243 90 20 31 573 ou bien na plus 243 82 92 60 069 plus 243 82 92 60 069. Ok, merci beaucoup. Vraiment, pas bien en présence. Non, et ça ligne un peu bien. Merci beaucoup. Nous avons sur la émission sur polémique tv.com. Ou on a la money mingi balobi 0033. 00. Ok. Na bosani boyo lenga pamba base California. Bobby base California ndenge ya bana banda na kata pumbu California makambo. Dans un système et puis DJ V nanga DJ Abdul, DJ Virus na pesi baba mbote, DJ Tigana na ndenge ya musika. DJ Pablo na ndenge yango asuma na peso mbote DJ Fati babi DJ Fati ndi makambo yo ebikaka MC Jordi DJ Kanor ba DJ tout na ndenge bana na pesi bino bambote donc wana bino la grande Enitumba. Merci mingi na bani sur cette ko la émission so na www.polemictv.com wana na bosse ko pesa mbote te une équipe technique nanga mobimba Bob Masiando ki DJ Babou frère Willy tokutani bon balasima na numéro musu ya sika bye je vous love.